Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs ya chaîne na bino bolingaka mingi Prince Ngangu TV. Topesi bino mbote nyonso bisika bozali na kati ya ingomba monene ya mboka na biso Kinshasa pe na ba obaza na mikili ya bapaya. Topesi bino nyonso mbote. Émission na bino bolingaka mingi oyo bolandaka na chaîne bolingaka mingi, la chaîne qui vous informe et qui ne vous déforme pas, la chaîne de télévision Prince Ngangu TV. À la présentation, votre humble servante Maman Fidélie Monkichem, je vous dis bonjour, bonjour. Nazanga mon côté, Nazana Maman Azaralanga tout le temps. Bonjour maman. Bonjour Maman Fidéline. Ya solo Nazalaka nae mingi, toko la maman a se présenter lisusu. To ona va peut-être au ballon baye biete o ba kolanda na mukula lelo alo basoki azali nani pe asala kanini. Na pesi bino mbote mingi bino ba obozolanda biso ngai mama Jakinza ba Rebecca oyo na katango nyonso kolakisa bino ba bienfait oyo eza na kati na ba plante na sa infirmière A2 na tangaki na itene kinoise lelo na ye liboso na bino. Merci beaucoup. Tozala maman Jackie tozala nae complice nanga ya mikolo nyonso oyo la rabiso ezali ba mabombeli mabombani oyo ke salaka ke biso na bino tozala na nzoto bokolongonu ya solo maman na moni lelo na kati ya plateau na biso oyo biso ba makasa na yibite makasa kwanga makasa nini tonto ba makasa no yeli biso na mokolo ya lelo. Mukola lelo na yeli bino makasa oyo babengi yango plante tozo benga Eucalyptus. Eza plante moko aza solo kitoko, aza plante moko na famille ya mante. Donc plante yango aza oyo azaka akola ka penza nzete moko mulai makasa azaka mulai mingi. Aza plante azaka mingi na ba Australie, aza mingi pe na Amérique. Lelo oyo eza plante eza pe na biso na RDC Congo eza kuna na quartier 1 koto ya njili yango lelo ngai mama Jakinza banayeli bino yango. Merci maman Jackie to sepeli mingi loko biso ba plante wa ben kombo Eucalyptus pe au situé yango to mona yango mingi na quartier 1 banzete moko milai mama to ba siko plante yango ezalaka juste pona to mi batela soki molunge eza makasi soki mo eza makasi ou beza plante mususu peut kolia komela kosala nango boni. Ya solo mama Fidéline plante oyo tozo benga ngo Eucalyptus eza plante moko ya malamu aza na ba bienfait ebele na kati nango aza plante moko aza kosunga biso pona komela nango lokola te aza plante moko aza koede biso pona kobikisa biso ba maladie ebele oyo eza kotungisa ba santé na biso mokolo ya lelo to ko mikolo nyonso. Merci maman Jackie, mais na émission na biso ya lelo olingi tolobela plante Eucalyptus ezali kobikisa bokono ya nini? Plante oyo babengi yango Eucalyptus eza kobikisa bokono ya asthme, eza kobikisa bokono ya bronchique, eza kobikisa bokono ya rhume du cerveau, eza kobikisa pe bokono ya fièvre, ezobikisa tout, eza pe kobikisa bokono tobengi yango ya carie dentaire, pe aza wana aza anti-moustique. Musti oyo bangungi baza koswa biso mikolo nyonso ye pe aza capable ya kosunga biso potola la malamu. Merci maman Jackie. Donc tous a besoin moustiquaire ou bien to associé na moustiquaire na makasa na biso to sala boni maman. Tokoza na besoin moustiquaire parce que ça on met ces pesi biso. Tokoko boya te baza bandeko baza kosunga biso. Wana ezake avant to lala to te yango po ekimisi mwa bangungi. Mais ya mutu makasi pe bazalaka oyo moustiquaire na biso eza kosunga biso bandeko na biso basa malamu pona biso. Merci bandeko batali bozali kolanda ba bokono nini oyo plante bengi Eucalyptus ezali kosunga biso. Mais lelo maman Jackie aye na ba plante na moni aza na mwa brosse à dents likambu na moni mwa flacon moko wana nazoyeba te maman Eucalyptus ekomi flacon ekomi brosse à dents nazo comprendre te tosala yango ndenge nini. Oyo na memi oyo pona kolakisa ndenge tokoki na kosalela. Ya flacon na biso oyo eza kaka poussière ya Eucalyptus oyo ngai nasali na yango oyo lelo bomoni liboso na bino comme dentifrice naturel.
oyo mpe ezali sein de cuisine mungwa oyo tomesana kosalela ntango nyonso. Brosse à dents eza toyei kopresente brosse à dents angola te, me tozwi comme brosse à dents nyonso kaka oyo ekosunga biso lelo mpo ndenge tobrosaka esunga biso mpona bokono na propreté ya biko dentaire na biso. Oyo eza kaka juste malutu oyo tokoki koutilize mpona kozwa produit na biso yango biloko mokola lelo toza na yango. Merci maman Jackie. Bandeko batali bino bozali kolanda lelo tokolobela eloko etali carie dentaire. Po toyebi maladi wana ezali kotungisa bato mingi, bato bayebi te ndenge nini maladi yango ebandaka, ndenge nini esukaka, mais lelo tozala mwa astuce moko, tozala mwa eloko moko ekopermettre biso ke tokoka koevite ezali maladi babengi carie dentaire. Maman Jackie, na lingala maladi carie dentaire eza maladi ya nini? Po mutu mosusu ayebi te, français azo comprendre te. Carie dentaire eza nini maladi wana? Carie dentaire ezali maladi ya minu pasi. Moto aza koyoka minu etoboki ezosala bapasi, moto aza kokolala te, mpo moto alia azoyoka pasi, mpo moto amela soi azoyoka pasi, ekomi kotia moto mal à l'aise. Moye moto alala te, moto mosusu moye aloba te, moto akomi pensa, donc naloba aza na kimia te. Maladi oyo babengi maladi ya minu. Merci bandeko, boyoki bino moko maman Jackie auti koyanola biso. Carie dentaire ezali maladi oyo ya minu. Yango lelo tongi to limbola mwa moke maladi wana. Maman Jackie ndenge nayeba minu oyo esalaka bota bato ti. Moto mosusu otala minu na ye couleur nango, otali mpe na kati ya minu na ye ondie babiloko mosusu ekangama batata, moto mosusu otala ayaka azoloba na yo neti tovandi pembeni boye moyen ovanda pembeni na ye eza te, monoko ezobimisa solo mabe ya laine. Mama eza dû ya nini? Pourquoi bato ya modèle wana baza na badusu na minu babengi komo carie dentaire, mpo bato mosusu minu na otala batarte moto mosusu alaine mabe mpona nini maman Jackie? Bandeko ba oyo baza kolanda biso, minu epesaka esthétique ya nzoto ya elongi na biso. Soso mona elongi eza komimonisa maboye malamu mingi, eza mpona nini? Mpo minu ezali escalette na biso atambusamaka na lolenge nyonso. Tango minu eza na kati ya monoko malamu, okomona mpe elongi eza kitoko parce que minu eza bien. Minu na biso ezali organe oyo eza dur, eza makasi, eza organe na minu na biso ezaka blanche. Okokamwa tango minu eza kolongwa na esthétique eza kozala lisusu kitoko te. Tomonaka koko oyo akomine mokolo tango minu nyonso elongwe, okomona oyo ekomi kolengalenga. Mpona nini? Minu eza te. Minu epermetaka biso po totafuna biloko. Esquisse bandeko, tango toza kotafuna biloko na biso, minu moto ezosala bongo po totafuna tomela yango, eza kosunga biso mpona kolia. Mais soki minu na yo ebebi, yo kokoka lisusu kolia te. Bato ebele bazoyeba lolenge ya kosala oyo babengi yango soin ya minu te, oyo babengi yango biko dentaire, bazoyeba te. Yango lelo toye koyebisa bino lolenge pe bokoki kosala mpona minu ezaka toujours bien, pe lolenge ya kosoigne maladi oyo ese komeli yo na oyo so komi na moto na maladi ekomeli ete, ndenge akoki koprevenir po azwa carie dentaire te, na oyo ese esali ye ndenge pe akoki na kosungama mpona kobika na yango. Merci maman Jackie. Na lingo limbola biso nan po tomoni bato mosusu, c'est-à-dire anikane minu te, moto mosusu akonika minu te, mosusu mbala moko na mokolo, moto mosusu minu akonika te. Okomona deux fois bana biso ya mike aza peut-être na 3, 4, 5 ans, mais minu na ye zika. Mama tokosala boni mpo minu na biso ezala propre, mpo minu na biso mpe tobatela yango, mpo bato mosusu bazali donc akoyi mokolo mpe te, mais minu nyonso esi na monoko. Mama tokosala boni mpona te baminu na biso ezala malamu. Minu mpona kobatela yango sekele eza te. Sekele mpona kobatela minu na yo eza toujours malamu, eza kaka korespecte hygiène biko dentaire. Na tongo obrose minu na yo, na midi pe obrose minu na yo, yambo ya kokende kolala obrose pe minu na yo. Na ba oyo bakendaka musala na midi ekutie na musala, problème eza te. Okobrose tongo. Pourquoi? Na ba oyo asa na ye na ndako, so komi midi
oza pe capable ya ko brosser minu na yo na midi. Na ba oyo ake musala na pokwa tanga sisi kolia ako brosser minu na ye. Mais biso to ebi lolenge ya ko brosser ba minu te. Okokama mutu ali ye alali kaka bongo sans a brosser minu na ye. Ata yo moko ndeko nanga. Tango za kolala bongo moye minu na yo munoko pe bima soki toko ezate. Okuma na problème ya carie dentaire ya maladie ya minu. Merci maman Jackie toto eba ndeni siko minu mutu eko sala te munoko komi solo minu toboki ndeni ni eloko ne sala ka ndengo na mama eloko esalaka ke munoko mutu ekoma solo minu etoboka eza kolia na ero babengi tardif mutu akolia na ero babengi ereleki tango olie wana problème ya munoko solo to ya minu ezouta na estomac. Estomac aza appareil moko aza kosala musala na ye na bangonga. Tango asali ezaka pe na tango akoma na repos. Eza lokola yo mutu tambolaki banda tongo ekoma na poko ozana tango pema. Estomac pe soki travailler ko banda tongo ti 18h à 20h estomac il faut apema. Mais okokamwa yo oza kolia na 21h. Oza kolia na 22h. Tango wana estomac kosala musala te. Biloko wana nyonso kokabola ngo te. Biloko wana etikali ka lolenge bongo. Wana ezokende kopesa solo même na munoko eza kobima. Mais na mutu oyo esaliaki na ye atan. Ekomi na pokwa zwa brosse na yo adan. Zwa brosser minu na yo lala na munoko minu na munoko ezala bien olali na munoko no na solo kitoko wana komona okozala bien. Ata nyama wana abimi akokoka kopesa yo carie dentaire te po minu etoboka. Carie dentaire eza kaka maladie ya bozangi kosokola minu malamu. So ozo sokola minu no malamu okozana problème ya carie dentaire te. Pourtant toliaka biloko tolie ezaka na ba bol alimentaire etikalaka biso na banzela ba minu surtout bato baza na ba minu eza na espace etikalaka na ba o ekangama etikalaka yo olali kaka bongo nyama wana tango akobima tango tolalaka tofandaka kimia tango tolali ya bimi. Tango nyama wana akobima eza lokola na kati ya poubelle obwakaka biloko akopola obwakaka biloko kuna biloko wana epoli ebimisi nini bankusu nde mo pe na minu tango biloko eza kokangama kusu akobota kusu ana tanga akobota asa koya kolia musa kolia kuna na kati ya minu akotika bamai na ye ekotobola minu nde okomona okomi na bokono o babengi carie dentaire maladie ya minu. Merci maman Jackie en tout cas toyoki penza o yanoli biso kitoko penza toyebaka te ke minu pe nde tosalaka so ya nzoto tosala pe so ya minu toyebaka pe te ke eyaka bangonga biso il faut kolia bangonga il faut kolia te. Mais maman Jackie sikoyo toyebisa biso sikoyo pato dentifrice osali ezali lokwa ba dentifrice omonaka ya mindele ou bien ezali dentifrice ya biso ya bokoko et puis osali yango ndenge nini? Oyo ezali dentifrice na biso ya bokoko aza na solo kitoko aza odeur bien mama fide yoka odeur kitoko azosala pe kokende kolongola basolo ya munoko minoko ezaka solo wana oza ko gêner baninga ozosolola moninga akangizo aza gêné moye kota kima eza te mama fide afandi kaka poza bokilo ne bozo sola mais azoka pe sola munoko akomi kaka a distance o comprendre te omona ya msusu ki opusani pembe na ye akimi na ye azoka munoko wana ezo dégager ezo pesa solo sikoyo dentifrice na biso naturel oyo ezokende na kosunga po munoko pe eza na solo te minu na biso ezonga pembe en plus minu oyo ekotaki carie ezokende kosoigner yango dentifrice na biso esalami kaka na bikaide tous na biso oyo esami na plante na biso oyo boza komona bino nyonso na etando moke yango eza liboso na bino nde tosali yango. Merci maman Jackie sikoyo tongi toyeba osali yango ndenge nini po ekoma poussière boye po nazomona toujours comprendre penza bien t'expliquer biso ndenge nini ekomi na poussière ndenge wana na ndenge mpe tokoutilize yango po tomoni ezali lokwa poussière bosikoyo kotia yango na mino ndenge nini? Oh eza pasi te mpona kosala yango nazwaki kaka plante na ngai oyo babengi yango eucalyptus nazwi nombre nazwi quantité ya boyo
ekoki kozala pe quantité na yo ata okonte 50 feuille ata okonte 100 ata kaka bouquet penza ya boye nazwi yango na tuti yango po ndenge eza boye eza deja kosokola nasokolaki yambo ekauka yambo ekoma boye ekaukaki na moi te ekaukaki à l'ombre na malili batiaka yango na moi te so ntango na moi ekoboma babelema ebele na kati otiango wana ntango osokoli na mwa etoko na ona ti ekauki malamu kuna eske obombi yango esaka nango ata 4-5 jours ekauki très bien okozwa sikoyo yango olongoli yango na plante ozolongola kaka feuille olongoli feuille ozwi nzete otie mopanzi eza ozodongola ponduti nakolongola nyonso tutango nakolongola nyonso nazwi eboka na ngai biso tosalelaka eboka baoyo baza na bamashine na bango bakokosalela bamashine na bango oyo na sena possibilité ya motu na motu me biso awa nga nasaleli na eboka nazwi eboka na nga natuti yango na motu te natuti très bien natuti ekomi poussière ntango ekomi poussière nasali nini natia yango mopanzi nalongoli yango na eboka natia yango na sani ya kitoko natie mopanzi aye nazwi sel de cuisine mungwa oyo biso nyonso toyebi nazwi mungwa na ngai nakozwa 2 cuillères en souple lutu ya monene mibale nazwi lutu ya monene moko mibale natiango na kikalungu natie na moto bao baza na réchaud mpe bao baza na mbambola makala totie tokalingi tobando kalinga okomona mungwa ekomi poussière elongo ekozala mai boye ekomi lokola mwa chokola moko boye ntango ekokoma bonga mo natali na miso na bimungwa na ngai ebeli ekauki malamu nazwi mungwa wana natiango na eboka lisusu nazwi poussière na ngai oyo wana oyo nasalaki natuti ensemble na mungwa nazongisa yango place moko natuti lisusu ensemble ntango natuti ekomi poussière ntango ekomi poussière nyonso natamize yango natamize ntango natamize yango natiango na sani moko aye natiango na flacon batiaka na flacon ekomi poudre moko fine ekomi lokola toza komona oyo eza eloko mosusu te eza kaka bikabutusi na biso na sel de cuisine na biso nde omoni esali dentifrice na biso naturel eza dentifrice naturel à base ya bikabutusi na sel na biso de cuisine yango tosali poudre oyo bomoni lelo ebimi liboso na bino eza dentifrice naturel. Merci mingi mama Jackie bandeko balandi eza simple puis facile hein? Et puis la portée à mutu nyonso hein et ate que mutu dentifrice esili olobi okonika sous minute to moni que na kozanga peut-être ba moyen peut-être na moyen muke minu pe kozala propre mama Jackie siko to silisi sikoyo ebimisi poudre siko to konika minu ndenge ni ndenge to sali boye ekomi poudre pona konika minu to ozi brosse à dents na yo nazwi brosse à dents na ngai yango na tongo nde nakotonikaka minu na midi mpe na pokwa ntango nazwi brosse à dents na ngai mpona kobatela peut-être baninga mosusu bakoki kosalela na kokotia boye te eza quand même il faut eza hygiénique mpona kobatela baninga mosusu bango mpe bakoki na kosalela nakozwa kaka mwa poussière na ngai mokie nakotia ebele te nazwi poussière na ngai mokie natie nazwi kama mai ndambu natie likolo ya brosse na ngai nakotisi na bani kobose okomona ozoyoka mpe monoko kitoko mpenza ntango oza kobrose esika oyo mwa bapota ezali okomona eza kosua soki esu eza mabe te ezotraite mais okoyoka etiki mpenza monoko kitoko monoko ekomi fraîche donc okomoka monoko na yo kimia
eza so ya kokangama te po ezokende mpe na kolongola biloko nyonso ezalaka na balolemo wana oyo ekangama ya azokende kolongola yango nyonso nakonika ntongo midi pokwa bao bamesana ntongo pokwa baniki me ekozala kaka minu etikala propre akomisaka mpe minu pembe alongolaka biloko ekangama awa batatre wana alongolaka ngo akokomisa minu makasi mpe biloko wana oyo ekangamaka nyonso alongolaka ngo asalaka kena lolemo mpe ekoma bien munoko atosololi kotoa mutu bokoma yokosola kitoko mpo nini déjà aza na odeur bien dentifrice na biso. Merci maman Jackie. Olobi kezokomisa minu pembe keso mona ezokomatanga yawa tuto tali bambwa mbwa ni kaka minu te me minu na ye pembe me ndenge nini mutu abotami minu eza pembe makoli ba minu ekomi jaune ekomi ba grise mama eloko ni ezosala boye et pourtant mbwa aliaka comme biloko ya salite me minu na ye eza malamu ndeni biso bato minu eza modèle wana. Mafide nanga toseka na mwa mke ya solo mbwa aza mutu aza na corps âme na instinct mais mutu nzambe asala aza na corps âme na esprit mais mbwa oyo aza na instinct bonyama mais okomona minu na ye pembe parce que mbwa aliaka biloko ya moto te mbwa aliaka biloko ya moto te me biso bato minu eza kobeba eza kolongo na couleur ya pembe eza kokoma na couleur wana tolingi mingi biloko ya moto okokama ti ya moto makasi kafe ya moto makasi mutu aza komeba biloko ya moto makasi toboyi moto te eza mwa moto moko oyo babengi tiede me moto eleka te ozolia nguba euti kobima na euti kokita na moto makasi yo wana oza kobebisa deja minu na yo ekolongwa couleur oyo ezalaki ezokoma na couleur mosusu parce que ozolia biloko ya moto mingi esengeli toliaka biloko oyo eza ya moto makasi te po ezokende kobebisa minu na biso ekozala na bonne état te. Merci maman Jackie mais biloko ya minganga boyisaka biso tolia biloko ya moto te ndeni okomisoko biso tolia biloko ya moto te po minu ezala bien différencier nanu ezala biloko ezala tipo taka mikolo tozokotelanga kala mingi te tozana besoin biloko moko ya moto penza po mungongo ezala mwa malamu mama fide nanga so bolobi moto oke kotia soki moto ya ndenge nini ya ba degré combien tant toboyi te il faut komela biloko oyo ezali ya moto mais moto ngo pe leka te bongo mutsopo kuneko ya kozika neloko moto makasi moto yo moko za kotala température moko ambient température ya bien babi ya piote mais ambient esaka moi tiède moi bongo okomela po esungaka biso po na circulation sanguine esungaka biso pe ntango mosu ekoki kokuta mafuta oyo ekangami na nzoto eza kotambusa ngo malamu moto toboyi te me moto ya makasi neti ya nguba ekiti siko otie okomi kozika na lolemo na okomi otia boye donc moto ya bongo te moto oyo ya otokomela ti tokolia na fufu ya moto ya moke nde esengeli tokosalela. Merci mibandeko boyoki bino moko nganga mama Jackie auti koloba pona nini tobelaka carie dentaire pona nini pe baminu na biso ezali kobeba mais mama Jackie nangi nayeba sikoyo na bana mike baminu ezika baliaka babonbon bachokola batika obe bautilize kaka dentifrice na biso yo olobi boye mama fide na bana oyo ya mike mama il faut contrôler mwana moke ake na ekole yo wana alie bachokola yo wana ameli basikre biloko eza ya sukali mingi mpe biloko wana mpe ezopesa carie dentaire parce que ntango mwana aza kolia bongo esengeli komisenzela mpona mwana wana donc oveye ke mwana na ngai ndenge akendaki klase ya moke boye ntango ekomi na pokwa anika minu na ye ntango mwana azonika minu na ye akozala na problème te akozwa mpe carie dentaire wana te parce que oza komibatela mwana na yo mais soki mwana awuti na klase kaka asaliaki bachokola ameli basekre mais yo niki ye minu te alali kaka bongo mwana wana akoya kozwa carie dentaire sengeli kobrose mwana minu ntango ye azowuta na klase ou bien ntango alingi kolala. Merci mama Jackie nangi nayeba sikoyo
lokola ezali kaka poussière, est-ce que tu peux utiliser en côté peut-être pour na ba bain de ya munoko pape mutu par exemple ceux qui soit balongo les mines ou bien à sentir que haleine na eza bien te a peut que ça peut-être atima muke na mai hein a sali moi bain de bouche pe ya sala mama Fidéline kaka poudre na biso oyo oza pe capable kozwa eau tiède wana po esunga yo na ndenge olobi munoko solo peut-être pe moto oyo minu ebimisaka makila bagencive wana ezobimisa makila okozwa kaka un verre d'eau na yo ya eau tiède ozwi demi nango ozwi kaka cuillère na biso ya café oyo ntango etondi osalika mwa boye po ekita mwa boye otie omélange yango ntango omélange yango ayi obandi kosala oyo babengi gagarisme gagarisme eza otie mai na monoko obandi kosala bongo bwaki ezosunga yo na monoko wana eza solo te ezosunga yo mpe na bagencive oyo eza kobimisa makila ekobima susu makila te mpo okomi kosala yango traitement wana okosala yango ata pendant 7 jours mpo esunga yo na bongo. Merci maman Jackie mais bato mosusu basepelaka nazonika mine nanga ifo makila ebima mpona baki na niki yango bien et puis te pa pe ne pas onika pe ba minu bien te maman ezaka na mwa technique moko ifo konikela minu po makila ebima te ou bien tokonika minu ndenge ni mama ya solo mama Fidéline technique ya konika minu ezali omoni bato wana oyo banikaka minu makila ezobima banikaka mabe azwi aza konika na bagencive na bamisuni oyo bongo te minu eza ozwi okende yango boye omati ozongi oke susu omati ozongi nsima oyo ozwi na kati otie konika boye na bagencive te okozoka ekobimisa makila nika yango na lolenge ya mayele nyonso wana okozoka te ekobimisa mpe makila te lobande soki epoli peut-être onikaka minu te bato mosusu banikaka minu te akobosana abimi na ntongo mosala sa naniki minu te ake lobi lisusu naniki minu te asali 5 jours ekobimisa makila parce que minu ekomi kopola. Merci maman Jackie mais na siko na mutu azali par exemple na brosse à dents te neti bakoko na biso bautilisaka banzeta minu est-ce que nzeta minu mpe eza bien koko remplacer brosse à dents est-ce que na nzeta minu mpe kosalela dentifrice maman explique nano mama Fidéline ya solo nzeta minu eza malamu bakoko na biso ya mboka yo moni babelaka carie dentaire te parce que baza na nzete na bango ya minu biso mpe awa kaka mpona bosanaki kosomba nzete moko ya eucalyptus ya pembe baborosaka nango mpe minu eza mabe te mpona koutilize nzete ya minu eza malamu. Merci maman Jackie mais sikoyo tongi toyeba sikoyo hygiène dentaire nolobi bico dentaire mpo motu asalaka monoko ne ezala mpo monoko eza eloko moko tala kaka oswana mutu il faut haleine ezala bien hygiène dentaire siko mutu akosalela yango ndenge nini akosukola monoko na ye na mai ya moto na mai ya malili na eau tiède mpo monoko ezala bien mino ezala bien hygiène mpenza nini mutu akokosala mpo agarde bamino na ye nyonso mpona kosala hygiène bucco dentaire mpo mino ezala toujours bien eza kaka koyeba korespecte kobrose mino okobrose mino na yo après ntango osisi kolia obrose minu na yo ntango osisi repas na yo ya soir osisi kolia avoke kolala osali nini obrose oza na problème te faut kobrose minu 3 fois ntongo midi pokwa nde tolobaki wana okozala na yo malamu mokono oyo soka awa ekosala yo te carie dentaire wana parce que okomi korespecte hygiène na yo senge totosa hygiène na biso ya oyo babengi hygiène bucco dentaire oza très bien bandeko batali touti kolanda maman Jackie auti koyanela biso oyo ezali bokono bato toyebaka mingi te ya carie dentaire ndenge tokosala te bamino na biso ezala bien bokono na maladi wana ezala te tomoni ete na kati ya mboka na biso oyo nzambe asungi biso c'est-à-dire na bamoyen kutu dérisoire ya mike me moto okonika mino na yo bien ozangi oyo babengi dentifrice ya mindele na makasa na biso oyo tomonaka partout na nzela oyo kosalela yango kisi na yo ya mino epuis okosalela yango mpe bien yo moko mpe okobomba yango mpe mikolo ebele yango topesi bino bandeko batali merci mingi bino bato boprete so attention na bino ya lelo mpona kolanda biso na émission na oyo topresentaka bino ya bokoko na biso oyo topresente bino ezalaki bokono babengi carie dentaire
clair ba mino hein kitoko mutu ezali mino hein kitoko mwasi ezali mino mutu soki aseki omoni mwa bamino na ye jaune batarte ezala kitoko te toyei kopesa bino oyo ezali remède mpo ete bamino na biso ezala kitoko tozala mpe na solo ya kitoko ya laine epuis toevite mpe ke bamaladi mosu ekomela biso ni mama jake uti koloba ke tobelaka mpe de fois caride donc te mpo anini koliela bangonga oyo ezali esengeli te tose discipline mpe tozala mpe bato tozali kose discipline tomona mpe ke santé na biso mpe kozala malamu makambo nyonso ekoleka bien yango topesi bino merci mingi na mokolo ya lelo lokwa bolandaki biso topesi merci mingi na oyo azali na nsima bomonaka ye te papa Arnaud qui nous aide vraiment beaucoup merci papa Arnaud topesi mpe merci na mama oyo azali mpe kuna na nsima mama Julie mpe azali kolanda biso merci topesi mpe merci mingi oyo azali mokonzi ya chaîne na biso papa Prince Ngangu merci pour la confiance merci et à la prochaine bon week-end bye bye.